boye. Ndenge eza boye na badawa. Wana basoda bakopesa na désordre na badawa. C'est l'arrivée à mon amboka, le président Eli Martin Fayoulou. Donc tout moni Gentini pe tene elongo bato na bango basali ete o ezali to benga kango lokola compte campagne. On a arrivé à mon amboka le président Eli Martin Fayoulou, mais tellement biso to na détermination à cause de la mokiake mokozi ya mboka o ete to préparer kango pendant batin belé. C'est pour cela toujours c'est la arrivée na parce que Gentini a okobangisa peuple congolais de l'autre côté, biso pe to okobanga Gentini de l'autre côté parce que Congo eza mboka na biso. Biso à part Congo to na mboka mususu te, toza na droit ya kozela mokonzi ya mboka le président Eli Martin Fayoulou aya ete peuple congolais azela ki ye po ete na makambo oyo tomoni e ko déranger ba Congomani na est ya mboka ete aya to bana makambo de manière que to chasser donc ba Ugandais to chasser ba Rwandais na kati ya mboka na biso yango wana to sangana ki ete biso no surtout peuple congolais et quinois en général de manière que to ya awa to c'est la arrivée à mon mboka le président Eli Martin Fayoulou yango tozo c'est là donc ya kitapo ete to compagnie ete na marche na biso to ko soutenir par DC pour na makasi pe tendenge bango balobi ke batema babundela Congo. C'est pour cela que tozo c'est là ye aya awa donc peuple tozali ebele donc toza na basite ebele donc tozo c'est la mokonzi akita ete to le botika ye avec batel biso baba la muka to tamba président na biso bango ba musicien bazoya bango soki président bango tilomba ye bayambi bango mikamo tando bunzana kabila bango bazozongela ngo sika baboyi to yamba ye so yambi ye ko sala ni aza mwana mboka mwana ko to futani ni FARDC o moni ke bango nde bazana classement ya nini ya M23 po balingi te so to ni FARDC pour la ni Oh!
Président de la République faillit. Tomata. Tupanzani de
Tokomi na Faden House au Gombe, comme vous le constatez. Nous sommes arrivés dans la commune de Gombe. Nous sommes précisément dans la commune de Gombe. Bonjour. On charge la mairie rouge, on a maté valu 100%. 2023 notre pouvoir était à la biso, la mairie rouge bango yo. Akita mata 2023 azokende. Lelo asali. Nzambe a fait ce matage mais à quelle prison? À quelle prison? Première fois, premier président indiqué da prison to mona makambo boy. Ça makambo buzoba. Mwana mboka zonga mboka na yo sala makambo boy Lexi nini? Il y a azokende 2023. Au bas rouge. Merci. Botia moto, vai président. Ouais. Sadak. Quoique vu la violence, vu la barbarie policière, nous sommes au-delà des centaines. Mais parlons de pinés crevés. Maître Nico Maïngue, le plaque arraché, piné crevé. Le président de la dynamique ici, piné crevé. Il y en a qui sont encore au niveau de pomme parce que Longangue, le policier Longangue, c'est le colonel ou major qu'il est, tous les pinés, il a crevé. Même les miens, il a tenté de crever. Nous condamnons fermement. Mais je ne peux pas terminer ces mots sans remercier la population quinoise. Tous les résistants, toutes les résistantes qui ont bravé la paix pendant 4 heures, avant même que le président Fayulu n'arrive, ils ont résisté, ils ont chanté contre le Rwanda. Nous avons compris clairement que la logique est d'intimider, la logique est de blesser, arrêter pour démobiliser les gens. Parce que Félix Tshisekedi, ce qui l'intéresse, c'est les élections. Avant les élections, il faut décourager les gens, il faut les intimider, il faut les arrêter. Nous disons bravo à tous les... État des droits et l'olenge nini obzo doali komona. Na bilili ozali wana ozali temoke komona l'olenge ba toboli ba pine
Oroiko Ndimate, CG de Vos Kitoko Batoboli 2 pinés et Liboso. Honorable Betty Batoboli tous les 4 pinés. Honorable Trésor Nanga Batoboli piné moko. Honorable Moussa Batoboli piné moko. Donc, éviter Tozana Kantia Mokani, Tozana était des lignes au biseau Tozanango. C'est pas normal, on ne peut pas continuer comme ça. On avait vu faire rigolayer, cortège. Pourquoi avec le président élu on va compliquer les choses, hein? Ah, yango biso tolobi boye. Oyo et ali kobani biso te et kobani biso soki mokete. Biso to continuer toujours pour soutenir nos combattants qui sont là-bas à l'est de la République. On va aller kobundela biso pour to bengana banguna oyo ali mais c'est Paul Kagame na mais c'est Chilombo. Merci beaucoup. Ok, merci. En tout cas, jusqu'à là, on ne comprend pas la promptitude avec laquelle Robila agit. S'il s'agit de l'arrivée du président élu Martin Fayulu, en tout cas, toujours trop de dégâts par ce cas-là. C'est facilement compréhensible. Ce n'est pas normal. Les musiciens arrivent, ils sont accueillis sans problème. S'il s'agit des compatriotes, à la hauteur du président élu Martin Fayulu, il faut compliquer les choses. Pourquoi? Et pourtant, à l'heure actuelle, on demande l'unité de la classe politique. Voilà, cela doit être d'applicabilité. Mais nous ne comprenons plus rien, donc on est quand même là. Merci beaucoup. Sodo bango basaliona bango tina bango na bunaganda te bango tina bango na kwa mutu kaka pembeni yao. Alors tolobi que ozali mboka na biso za mabele ya bakoko na biso de toutes les façons tant que tobima maman Joël toyeba que nous sommes en face des gens qui ne veulent pas que démocratie soit le côté na mboka oyo koya eya okumisi nzambe parce que tozui kama mais tozana na vie tozama makasi to continuer lutte na biso ti mokolo tokozwa victoire totale. Il faut que Chilombo na balie na ye interne comme externe baeba que le Congo n'est pas à vendre et personne n'a le droit d'hypothéquer l'intégrité territoriale de notre pays. Merci beaucoup. Exercer un droit constitutionnel. Est-ce que vous trouvez normal biso défendre Mabela Mboka, va empêcher biso dans la police à Mboka de défendre Mabela Mboka? Alors, coach Azanani, joueur Bazaba Nani infiltration. Toujours comprendre que Ango l'issue Congo est en danger. On ne peut pas refuser à une fils à Mboka à Zonga Mabela Bakoko. On ne peut pas refuser aux Congolais, il y a que protéger Bunagana, il y a que protéger Kiwanja, il y a que protéger Kwamutu, il y a que protéger Ruchuru. Donc, ils ont Djougou, na Maagi partout. Yango to lobby boé que ça ne fait que commencer. Un peuple se libère, nous sommes décidés. Bisobana Congo, génération consciente. Tobunda pour la mabele à Mboka. Donc, Tokotikate, Tokobundati na Souka. Yango tozoemisa, communauté nationale et internationale à témoin. Baye Bakelelo, ce régime, c'est pas pour les intérêts à Congo, mais plutôt pour les intérêts à Kagame et compagnie. Parce que si c'était pour les intérêts à Congo, Bakokaki accompagner peuple à marcher, Alexandre Molongo Mobimake, na lobby non na énième agression. Mais le fait que va empêcher peuple, yoko lo ba biso zone neutre. Est-ce que la zone neutre va vivaka? Mais population ça a changu. Est-ce que la zone neutre ba musicien bazoya. Bango moko bazoya ba ya mabango wana zone neutre. Donc comprendre le lot, c'est bitumbeza ya légitimité na illégitimité. Balobi ceux qui te tiki Fayulu atambola à l'aise, donc il mobimbe koyeba que peuple azali simanae à plus de 75%. Alors il faut empêcher yango. Donc il faut le loba marche bango baotika, les va marche à union sacrée. Donc marche à résistance et à la muka balingi et salemate. Yango to lobby, ça ne fait que commencer. Mobilisons-nous, le pays est en danger, le peuple se libère, trop c'est trop, to bunda ba papa ba maman bilenge, to bunda pour la mboka. Kambo tokutani na lelo ezali kambo ya kokambo ndeko Chilombo atindi ba soda ba policier armé lourdement armé na mituka ya moto po ete ba panza ba partisan ba militant et président élu Martin Fayulu Madidi
Monsieur Chilombo a sali complice ya makambo oyo ezali kosalama na est. Soki ezalaki bongo te akaka ntina te bapolisier mpo ete bapanza bato bazali kosangana mpona cause ya mboka. Babeti biso bagaz bato bazali blessé, batelefone ebungi, bapolisier batoboli bapine même ya badirigeant na biso bayebaki la lutte continue. Oyo basali wana ezali coup de poussière. Toko reculer te devant eloko moko te na oyo esagi na likambo ya mboka. Toko banga mutu moko pe te ba intimidation oyo bazali kosala ekobangisa biso na eloko moko te. Merci beaucoup. Papa eza pasi mpona mboka na biso nakoyebisa eloko moko ndeko Chilombo ndenge aza wana a comprendre eloko moto batake yo ondimi de fête donc andimi de fête ebete na kati ya mboka Kongo balingana na bango ete lelo na ngana senga na ye adwa courage sikoyo ya kose démissionner donc a démissionner mpona mboka Kongo comment likolo ya moto moko azosacrifier peuple congolais belé boye donc ngato la lelo force eke biso baitofotaka Martin Fayulu peuple congolais qui mobilisé pour l'organiser koyamba ye mais na regretter na acte Chilombo asali ya kobimisa ba policier belé o akoya kotinda kuna na kati ya este omoni makambo oyo akosuka ngo papa tozokende na ye toujours 2023 tosilana na ye ayeba ete akote ba innocente na ko regretter na général Kasongo lelo basali général Kasongo oza congolais mais loko sale ezala raté o sacrifier bato ba policier no ba piller bato ko tobola ba pine ya bato ya mutuka na mituka ya bato ko tobola belé ba pine général Kasongo na éviter ce niveau de tir nous à niveau ni la police vient du mot poli mais bon ba policier wapi ozangi makasi ya kopesa ba policier ba arme po ba kende kosisa bitumba na libanda ya na kati ya province na biso ozangi yango na bitumba za na porte Kinshasa ozala makasi wana te ozala makasi kaka ya kozwa mayele koma buzoba koma ba Congolais to mo moto atanga soki Chilombo pese mbongo a changer akomi na ebolole mais tozo kende tu wapi na kati ya mboka la biso moko babi moto bimaki libanda moto so bayambaka ye esali bino pasi pe mawala kati ya mitema na bino namoni ete soki lelo le président Martin Fayulu pouvoir ezongi na maboko ya peuple na kanisa général Kasongo mpona ngai faut luke siko okende kovanda esika no ezali awa na kati ya Kinshasa te eza na kati ya Congo te ozali moko ozobakisa mabe na kati ya mboka na biso Congo papa journaliste tambusa epe ya bandeko oyo kapona likambo babengi kanda ya mboka ngai tigre na zaso na zolo bepesa nga kanda nazalaki wana ezalaki efule lelo tosilana abimisi manduki lokwa moto ala kati ya bitumba obundana nani peuple babundaka na ye te tokende na ye peuple babundaka na ye te eke tobayeke tokosukisa ye lelo tozokenda Chilombo 2023 où ça casse où ça passe na biso papa 2023 merci beaucoup na suki na wana. Oui, merci ndeko journaliste out ozali na Golden Out ndako ya palais présidentiel ya président Li Martin Fayulu po ba Kongomani ba votaki ye na se ya mbula na 2018 lelo toye awa parce que ezali arrivé na ye awuti tournoi na mikili ya poto azongaki na liloba se moko Congo économique unité nationale coalition nationale ya kokamwa ndeko journaliste talingi na popesa sango na mboka mobimba pe na mokili nyonso tu Chilombo akomi dictateur koleka meme Kabila tokendaki toyamba mokonzi mboka Martin Fayulu basoda oye abimisi bayi bendi bayi Muchuru bayi na Uganda bazoluka nde basoda wana bakende ko nini na este kuna ko basilisa guerre mais abimiseli yango peuple congolais oyo bakei koyamba mokonzi na bango ndeko journaliste touti aéroport soko zalaka wana netike ezaleki na este masase beti bagaz nini donc obeta bakangi batu toyebi te Chilombo azolakisa biso nini ozomona bato po bazoki bango ye wana tala ndeko la ndenga zoki ozomona azoki na maboko ya bapolisier oyo bayali censé koprotéger peuple nde babeti etina niveau oyo moni boye ndeko journaliste tozoloba na 2023 Chilombo atikela biso Congo akende na bato na ye nyonso. Merci.
Merci de vos journalistes. Makamuto omona lelo esalama te depuis na botama. Président Eli Martin Fayulu zoya pour le peuple congolais qui ne koyamba e. Mais totem na siège na biso population ebele pour na koyamba président. To moni ba policier mais c'est Chilombo. Ba ko attaquer biso, ba kanga biso ba solution ba téléphone. Ba betinga tete ke ba komisinga na gaz ba betinga lokola nyama. To ebite état de droit ngwe comme état de copal, le peuple d'abord biso ba nyama na bango. Ne ba zo ba biso bilanga na biso bilanga na bango. Biso ba yuma ba nomela biso ba député au Pepe Mboso a juste 7 fois ministre, 4 fois député, une seule fois président de l'Assemblée nationale. Mais bazo nyoko la biso, to ebite paso ya biso ne bande ba est. Mais c'est Chilombo yo ne mto aussi sango. Bon tango za na poso ebisa ka biso ka so yo pouvoir au kufa pona mboka, au bunda mboka, au kata veste na okebundela mboka bando soit pouvoir nanu to kata veste no simi manduko okebundela mboka ne poza charge ya kufaki mais bozoti na batu ba de beta biso lokwa banyama ba boma biso tolobi boy to kotika te bokanga yi 3 fois bobizo singai malamo yango c'est la lutte libère to kotika komote ti mese Chilombo akokende na batu na enyoso ya 10e midi soki ba yiwa ba sekwaka mais papa teno sekomoni bilanga o tikela biso muto atika so anyokola ka biso lokwa banyama yana lobaka bo rendez-vous 2023 peuple congolais voter pour le changement. Pour voter pour un polo, pour 5 000 francs, pour 10 000 francs, voter pour un changement. Tout le monde a M. Chilombo, n'a pas de connaître, merci.